Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Omoni papa Roger ngai na koloba kaka ete lokuta ya batu oyo ezali lokuta moko on dirait bakata bango banzoloko ya kokata. Pe balingaka vérité te. Par exemple, bandeko oyo ba jeune oyo ape perdre. Monsieur Igo na mama Priska Kongolo. Tango bango balekaki pona kopesa ma déclaration pe koloba vérité na oyo etali mboka na biso. Bomoni lokola batu wana balingaka vérité te, balingi kaka lokuta. Vérité ya ba jeune ya pe perdre o mibale esali lokola ete bazwi batonga batubi batu wana na mitema pe bakoki ko supporter te bakomi ko benga pe koloba n'importe quoi. Ndeko yo lingi oyebisa biso ke bazwa taya Joseph Kabila bazongisa yango na 32 ans na bino na mwa mosalo asali kaka pendant 4 ans. Bokanisi penda bokoki ko s'en sortir ata babengi mokili mobimba ata babengi bamindele nyonso to ya mokili baya ko étudier kaya Congo na ndenge ete depuis to utaki pendant 32 ans na o Joseph Kabila sali na ta moke bozali penza bato bokoki ko fungola mbanga pe koloba vérité ya monsieur Igo na mama Priska Kongolo bakoki ko supporter yango te ebelisi bango ki pelekese epe pesi bango bilobela bakomi ko benga pe koloba loba epi ndeko mosusu azali koloba ete nazali ko regrette mingi na Kongo mikili ndenge nini bokoko yamba bato ya boye yende nani yo kanisi ete yonde po ndenge ozali koloba na te na regrette mingi po ete ndenge nini Kongo mikili akoko yamba bato ya boye bato moko bazali yo za mayele yo parce que soko za mayele okoki kobanda kopesa baargument oyo ozali kopesa te pe azali kotalisa biso ke na moment ya deuxième république na moment oyo moment ya deuxième république nde moto ezalaki bien tala bandeko botika kodistraire biso bino lelo bozali koya kotelema kofungola bambanga lokola bangubu barwande banani babandaka histoire ya barwande na mboka na biso ezalaka mobutu na ngwala te banani bapesaka barwande autorisation ntango abiarima na kufi arme mobimba ezali kokota na baarme na bambongo ya banque bandeko bino bosi bomona barefugie nini telo basiko logique des choses bino bosi bomona barefugie nini oyo makambo ekwei na mboka na bango par exemple batunisien bazala kokende kokota na Algérie bamemi na baminduki na nini estce gouvernement algérien bakondima babiloko wana me na ntango wana ngwanda na mobutu baaccepte bautu wana bakoti tala na korevele bino eloko moko oyo etindaki ete pourquoi ngwanda na mobutu bareagisaki te ntango baévénement oyo ya bakadogo ebandaki kote ya este boyebi tina boyoka sikoyo révélation po ete mingi baignoraka bayebaka te boyebi ntango bautu wana bayaka na baminduki na bango bakoti ntango bautu wana bavandaki na kote ya este ngwanda na mobutu basi bayebaki ete bato wana bazali kosala baentraînement po un jour bakozonga po baatake batusi kuna na Rwanda bapesi bango meme ka mobimba alors ntango makambo ya bakadogo ebandaki ngwanda na mobutu baboyaki koreagir ide na bango ezalaki nini ide na bango ezalaki ke ezali bautu nde balingi bakende kopanza kuna na Rwanda na ntango wana pe nzambe aveugle ngwanda na mobutu bango mpo na bango baza komona kaka wana eza makambo bautu toyebi ke kala te bakokimisa batusi oyo bazali na kati ya Rwanda bandeko yango na omoneki ete ngwanda na mobutu bavandaki na bango kimia balingaki koreagir te me ntango baye komona ete bato yango bakomi kopusana watiki sangani baye kosutuka bomoni epuis ntango bamindele bazali koloba ete ata ebokipe te po ete wana ezali kaka bamakambo ya banyamulenge kuna banini bangwanda baza koseka balobi bautu wana bakokende koatake batusi kala te na Rwanda me ntango baye kozwa kisangani basutuki yango nde tozali koyebisa bino bandeko
nzambe nde moto afrappaki bango na aveuglement. Yo ministre ya intérieur, conseiller spécial ya Mobutu. Ok, depuis que le liboso ya télévision ke bakosi biso balobi nini wana eza makambo ya bautu na batuti bakosa bino yo moto ozali mokonzi monene na kati ya mboka oyebi te makambo nini ezali koleka na este na mboka na yo loba ete bakosi bino bamindele bakosi biso bomoni teke esika wana ke ngwanda bimaki ya incapable bapeuple congolais ezali neti toloba neti papa ya famille likambo ezali koleka na kati ya ndako na ye ou bien moto mosusu ayaka azali kosala makambo ou bien azali kobaba mama na kati ya ndako bana bazali koyebisa ete papa ntango yo ozalaka te makambo elekaka awa banini après bavoisin bazali koyebisa mobali na ye papa na kolanda na yo te wana ezali kaka makambo bana bazali koloba après nsima ntango likambo yango ekobima papa lobi ya te po omoni bavoisin bana babande koyebisanga me mpo bavoisin babande koloba ete nalanda te wana eza makambo ya bana eske bakondimela yo papa bakomona yo ke ozali papa ya zoba ndenge moko mpe lelo ngwanda azali kobima ngoto bobo epe aza kozwa courage na liboso ya télévision aza koloba ete liboso ya caméra aza koloba ete bakosi biso balobi nini ezali guerre ya bani ya molenge na bani na kati ya ex Zaire yo ministre mobimba oza koloba ete bakosi bino bomoni malchance na bino ebandaki kaka wana nzambe afrappaki bino na aveuglement yango bomikosa te ke bino bokozwa mboka Congo ndenge ezali wana stratégie oyo tosi tozweli bino kuna na Congo ya systeme ya 4 kanga miyibi oyo ya mabende ya électrique wana bosala erreur yango na bandeko babolingo tozali koyebisa na bino bato oyo bomimonaka ete bana ya bino boye bomitungisa te bambongo oyo bosi boliaka na ntango ya ex Zaire bamapeka oyo bomitombolaka na ntango ya ex Zaire moma esi eleki boyebaka ete eloko na eloko ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango moma na bino esi eleki bovanda kimia na poto bolia basemoli na bino bazali kopesa bino bomela bamiliki oyo bazali kopesa bino botika bilobela botika koincite bapeuple na kati ya rébellion inutilement po ete ntango bino bozalaki kolia ntango bino bozalaki kodondwa na Congo bolukaki moto te po ete akende kosala rébellion contre Mobutu yango wana tozali koyebisa bino ete bandeko babolingo botika kodistraire biso na makambo oyo ezanga ntina mpe tozali kobetela maboko mingi na ndeko Igo na mama Priska Congolo po ete na badéclaration na bino oyo bosalaki na chaîne ya bacongolais vraiment bolakisi ete bozali vraiment bajeune oyo bozali komona mosika mpe bozali na souci ya mboka na biso la République démocratique du Congo yango wana tozali koyebisa na bajeune nyonso ebongi malamu ete moto na moto ifo azala na vision mpo na mboka na ye botika badistraction ezanga ntina lelo okomona bato wana bazali koya mpo na koloba ete na kote ya Kingasani kutu courant ezalaka te na kote ya Masina kutu courant ezalaka te me botuna bango eske Mobutu atikaka bacourant kote wana ebongo Kabila ye balongoli bakable nyonso ya bacourant to ezalaki ete ntango wana mpe molili lelo kutu Joseph Kabila nde moto azali kobunda mpo na ete stabilité ekota bakote wana Joseph Kabila ekokuta nde makambo somo lelo tala ndenge azali kobunda hôpital du cinquantenaire oyo bakofungola kala mingi te boyebi ndenge bakonzi ya deuxième république bakosaka biso kuna na se mai etondi kala te ekodinda mais wana nyonso to ezalaki kaka bazali kokima mpo ete basala badepense te kozwa kaka mbongo ya leta kotia na mabenga lelo oyo bandeko il faut tozalaka bato ya mayele tolobaka kaka liboso ya bakamera te mpo ete mokili eyoka biso lelo oyo bato mosusu bazali koloba ete Congo mboka oyo ezali mboka barichesse etondi tokoki kozwa bakredi ata esika moko te oui tokoki kozwa bakredi te mais bomituna lelo kuti na ntango ya Kabila na ndenge babitumba ezali banini boza komona ndenge bato mosusu bazali koya koyiba barichesse kotia maboko na barichesse na biso mais na ntango ya Mobutu 32 ans bino moko bodirige barichesse wana bino moko bokambi yango mais bomituna bakredi oyo Mobutu bazalaki kozwa ezalaki mpo na nini avant ya kofungola bambanga ifo boraisonnaka
po ete bato mosusu bazali koloba makambo on dirait que ntango ya Mobutu famaka te mais bazali koyeba teke na ntango ya Mobutu bacrédit ezwamaka mais il faut bomituna mais ntango wana bango nde moto basimbaka richesse nyonso ya Congo na maboko na bango bacrédit oyo babandaki kozwa ya mosala nini avant ya koloba il faut boyeba makambo ozali koloba boza koloba makambo mosusu mokili ezali komona bino bazoba mpe bozali kodiskute kaka kotalisa ete neti ondire bino bato boyebi politike ya Congo nzoka boyebi eloko moko te boza kodiskute kaka dans le vide baniongo oyo lelo Joseph Kabila azali kofuta ye moto azoka yango to ya bino bato ya deuxième république na ntango ya ex Zaïre alors ba richesse wana po ete na ntango wana ba rebelle bazalaka te ntango wana nde Mobutu na bato na ye moto bazali kodirige ba richesse nyonso ya Congo alors baniongo wana babandaki kozwa yango mpona nini yango tolobi badeba mosusu bino bosalaka ezali ba faux débat inutile ya kolanda bino po ete soki moto alandi bino akobela motu pour rien po ete bino moko makambo bozali koloba bozali koyeba ntina na yango te